Bote bandeko oyo nyonso bozali kolanda ngai awa na Londres na salue bino na kombo na Yesu Kristo oyo azali na bomoi oyo azali nzambe oyo achangeaka te, azali le même hier aujourd'hui pe éternellement. Yende azali maître ya temps pe ya ba circonstance oyo nyonso tovivaka na bomoi na biso. Nazali na message pe série ya message oyo nazali continuer lancer lokola touti kobanda na mbula na sika. Ezali tout d'abord na bandi boye na moni na communauté na biso jusque là bato bazali kotika biso ebele, tozali kotinda ba condoléances na biso les plus attristés na ba famille nyonso oyo bazali touché directement ou indirectement. Ba prière na biso ezali bongo elongo na bino malgré na ba circonstances mosusu tozokoka komona na te, mais tozali toujours attaché na bino na période oyo ezali sombre ya pasi, ezali ndenge tolobaka ki eza na makambo mosusu tozoluka to comprendre yango, moya ko comprendre yango te. Makambo mosusu ezali na contrôle na biso tokoki ko contrôler yango, mais oyo en tout cas ezali au-delà ya contrôle na biso, mais tosala poni nzambe azwa lokumu glory ezonga obobele pana ye na kombo na Yesu Kristo mokonzi. Nazali na titre oyo na kosala lelo na poko na lelo ezali toujours réinitialisation ya bapensée na biso pe na liboso na bato oyo baza na ba esprit satanique ndenge bazali kolinga ko influencer ba vie na biso, surtout mingi na makanisi na biso. Toyebi mingi ke diable Lucifer azali na contrôle ya mokili oyo, ye asalaki mokili te, mais système ya mokili oyo ndenge ezali kotambola on dirait azali ko contrôler makambo ebele, surtout ke soki oyebi nzambe malamu te pe oyebi makomi na nzambe malamu te ekoki ko créer ba problème. Tolobi awa lelo na kokota mpe na mozindo par rapport na message na salaki semaine passée, nazo trouver eloko moko boye ezali kolobela ngai mo oyo ezali harness, ezali moyen moko oyo ekolobela biso boye. Elobi boye ezali boye eloko oyo ekangama na kingo ya cheval po ete moto azali komemaka ye azala na contrôle na ye po akima mbango. Omoni ezali vie ya biso bato mingi tozalaka mingi frappé na ndenge tozali kokanisa. Balobi ntango moto azo contrôler makanisi na yo yende akozwa contrôle ya bomoi na yo, ezala na ba vie na biso quotidienne, vie oyo tovivaka du jour au jour na ba famille na ba mboka na étendue globale. Tomoni yango ndenge monguna azali kokanga biso mitu mingi na voie ya ba média tosi tolobaki yango mingi. Média ekomi lelo on dirait ekomi moyen de communication monguna azali kolinga kokanga biso na makanisi na biso, kasi nzambe nde asalaki mokili. Lero moko soki otali makambo ndenge ezokende na mokili oko créer impression on dirait ke nzambe asalaka te, on dirait présence ya nzambe ezali présent wana te, mais c'est Dieu qui a créé toutes les choses. Mais problème ezali c'est le diable na mayele mabe na ye aye ko prendre le contrôle. Yango ezali kotinda boye ke nkolo azwa contrôle ya ko utiliser bomoi na biso na yo malamu. Makanisi na biso yango ezali nde oyo tobengi monde na biso. Ezali très important koyebaka
koyebaka kososola de ton homme intérieur. Nini yango ekosalema pe ekokoka kosalema na avenir ya ngai na yo ndeko. Esengeli kosalaka ba méditation spécifique ya kotangaka makomi na Nzambe kobanda lelo oyo yango ekofungola degré ya kondima na yo pona oyeba Elohim wana oyo tobengi Nzambe, le Dieu le créateur. Ce n'est pas la création qui t'a créé, mais c'est le créateur qui nous a créé. Toyoka awa sala ete makanisi na ngai ekoma kosalela bomoi na ngai. Makanisi na yo moto ekoma kosalela yo moto pe tondisa dépôt ya mentalité mentale ya bomoi na nga pona maloba na Nzambe ezwa contrôle na bomoi na yo. Awa toyoka ndenge mokanda na Philippiens elobeli biso na Philippiens chapitre 4 verset 8 elobeli biso boye: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées en 2021. Toi, comme on appelle lisusu awa na makomi na Nzambe. Tango yo lingi ko penser malamu te. Tolobaki la fois passée qui est omoni makanisi na biso bato ndenge e fonctionnaka. Pe la nature humaine sans présence ya Nzambe na bomoi na yo, soki ozali surtout ignorant na ba okoya komona ba conséquences oyo yango nde ekoya kosala te. Soki ozokanisa malamu te, tu vas vivre ce genre de choses parce que nous sommes tozali esprit, corps pe na âme. Âme na biso ezalaka na ba mbutu mingi. Yango monaka miracle ya munene ezali ndenge tango mutu abongoli motema na ye, ayambi nkolo Yesu na bomoi na ye. Soko oyambi Yesu te, okoya komona makambo boye lokola nini. Makambo oyo ekoya kofungola ba porte na monguna a occupé âme na yo. Parce que l'homme est spirituel. Âme ya mutu ezali spirituel. Mais tolati nzoto oyo toko bakomona bokomonaka ngai ndenge nazali awa pe ndenge tomonana pe biso na biso toyoka ndenge balobi awa pe na mokanda na Marc 7 verset 20 elobeli biso te na 23 elobeli biso Yesu alobeli biso. Il dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Balobi biso clair. Balobi car du dedans, c'est du cœur des hommes ainsi que les femmes que sortent de mauvaises pensées. Les pensées lokolanines, les adultères, les impudicités, les meurtres kobomabato, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Nayazwa sikoyo
yango nde ekosala lokola conséquence ya bomoi ya biso bato ndenge tokomona mokili eza kotambola. Na yango esengeli toyokaka mingi maloba na Nzambe ekota na âme na biso qui est notre homme intérieur po ete ye apesa biso kapasité ya komona oyo balobaka miso ekoki komona boye te. Nde ye adebloke eloko ezali kobloke yo po omona makambo ya mozindo ya bomoi na yo ndeko. Na yango ekozala malamu koyeba pe ba principe ya Nzambe na tina na makanisi na biso. Yango nde ekosala tokotambola lokola bato na solo. Nazali awa tomona les 7 pouvoirs to ba force ya makanisi ndenge esalaka na bomoi na biso. Ya liboso ezali boye. Nazali koloba lokola makanisi na ngai ezali esika nazwaka ba décision ya bomoi na ngai ya malamu to ya mabe na ba conséquence na yango ya vie oyo. Ya mibale, makanisi na ngai ezali un grand dépôt ya connaissance pe ezali dépôt central ya ba expérience nyonso pe ezali un grand dépôt lisusu esika ba émotion ba événement ya ba émotion sentimentale na ngai nyonso efandi pe ezali rassemblé esangama wana kaka na kati ya notre corps intérieur pe na oyo tobengi âme na biso. Ya misato ezali boye, makanisi na ngai ezali très remarquable pe ba force to ba pouvoir démoniaque nyonso ezali focalisé na makanisi na ngai. Omoni makanisi ya moto, makanisi ya moto. Nazali makanisi na ngai te. Moni ndenge toloba, nazali makanisi na ngai te. Siko ozali makanisi na te, siko ozali na. Makanisi na ngai ezali instrument monene oyo ezali ko appartenir na bomoi na ngai. Donc bomoi ya moto nde sika makanisi ya moto ezali wana. 4e point, yango esengeli na matisa respect na ngai na makanisi na ngai moko pe na pesa attention na yango makasi. Esengeli na yeba na kobatela yango pe lokola. Parce que soki obateli makanisi na ote ndeko okozala okomona vie ya mbutu ya makasi. Eke na réaliser yango pe yango ekoki ko détruire ngai pe lokola. Donc makanisi na yo ekoki kobongisa yo comme pe ekoki ko détruire yo. Siko yo kopona wapi okopona makanisi na yo ebeba toko okolinga kobatela yango po obatela yango malamu pote yo zala malamu na mokilo. Una kokoka kokolisa yango, il faut kokolisa ba makanisi na yo. Nini ezali kati na makanisi na yo esengeli kokolisa yango. Okola pote o avancer. Pe kolendisaka yango neti ko renforcer makanisi na yo na ndenge ya malamu. 5e point ezali boye, makanisi na ngai ezwaka pe ekolongolaka ba ezali place oyo ezwaka
ba information nyonso pe information ya malamu to ya mabe. Yango nde ezalaka pe efanda na kati ya mémoire na yo. Omoni soko ozwi ba information, c'est comme si oza na ordinateur. Oza ko taper, ozo taper. Makambo na yo ozali ko koma ou ko taper ekendeke na boîte moko na esika moko lokola dépôt ya ko garder ba information wana. Soki siko oza na besoin ya koyeba nini lekaki okozonga na USB na yo po o landela ba information po oyeba okomaki ndenge nini. Via moto pe ezali ndenge wana. Omoni Nzambe tango asalaki biso bato atiaki ba information, atiaki biloko nyonso. Mais tokomi komona ke tellement moto akomi développé, moto asali ordinateur pe akamati ba information atie siko kati na ordinateur. Donc ezali lokola moto ya zwi ba information atie na ordinateur ya yebi makambo yo atiaki kuna na kati. Ezali pe kolobela pe biso Nzambe yende le créateur Elohim asalaki pe biso atiaki la biso ba information. Toyoki yango malamu. Yango wana ekozala malamu te o créer de bonnes impressions na bosembo nyonso ya mabe pe ekoya ko se manifester. Soki sikoyo ozwaki ba makambo ya malamu na kati ya système ya pensée na yo, na moment moko ekoya ko s'exploser pe ekoya ko mona. Soki ozwaki pe ya mabe ekomona na l'air wana te, okoya mona na moment moko s'exploser bato bakamwe balobi oh moto azaki boye. Sikoyo ya na sixième point nazo linga koya ko mentionner na yango ezali très important que to renouvelaka makanisi na biso po te to entraîner makanisi na biso na ndenge ya malamu. Balobi tika te Nzambe a renouvelaka makanisi na biso butu na moi ndenge tozo tambola o to komona makambo nyonso tosalaka na vie. Ezali to pesa yango na Nzambe wana ye atiaki ba information kati na yo. Tango za mutu ozosala ba méditation okoyeba te o ezali ya malamu onakanisaki likambo ezali malamu médication ngai kozwa nakanisaki yango nzoka nde ezali boye. Yango ndo moni parole oyo eza na pokwa na lelo ezali nde kosenga appel na biso ko conscientiser conscience na biso. Yango esika âme ya moto ezali esika conscience ya moto efandi. Na septième point yango soki nakokoka koyekola na kotambwisa makanisi na ngai etambola malamu, wana nakokoka kochanger bomoi na ngai, wana nakokoka kochanger mokili na ngai oyo tobengaka monde na yo. O balobaka kendo sa mokili na yo okosala mokili na yo malamu soki ozali kokanisa malamu. Soki ozokanisa pe malamu te est-ce que okoka kosala mokili na yo na makanisa ya mabe? Jamais du tout. Yango le choix est na kati ya âme na yo ndeko mama tata. Siko toye koloba boye bitumba ya bomoi na ngai yango makanisi na ngai. Yango pe ezali champ de bataille ya bomoi na ngai. Yango nde makanisi na ngai. Focalisation na ngai ezalaka na bato. Focalisation ezalaka mingi na bato oyo balonga bitumba ya makanisi na bango. Pe soki olongi bitumba ya makanisi na yo nde okoyi koma moto balobaka bitumba ya bomoi oyo tokoya kobenga moto wana oyo alongi bitumba ya makanisi na ye un producteur des épreuves.
ba expérience na yo, ba makambo o vivre, ba makambo yo ozalaki ko payer attention te. Yango ndeko ya ko restaurer yo ndeko. Yango eza ko senga biso mingi to salaka o babengaka repentance. Repentance ezali nini ya munene oyo likabo ya munene oyo nkolo alobeli biso maintes fois na Bible. Balobi miracle munene tango moto nde abongoli soko ozalaki kokanisa mabe, obongoli makanisi na yo, ozongeli nzela na Nzambe, ozongeli nzela na nkolo Yesu wana, ye akorestore bapense na yo, akorestore ndenge ozali kokanisa mpe okomona makambo ya malamu na boboto na yo mpe okosala baavancement. Yango nde ezali miracle monene, frères et sœurs. Yango na pokwa na lelo, discernons et éveillons-nous et devenons vigilants dans notre vie. Tika ete oyo ayebi nkolo te malamu, nazali kosenga loboko ete balobi soki ofungoli motema na yo pe oyambi Yesu Kristo na motema na oyebi motema na makanisi okoki kosepare yango te, ezali connecté, ezali lié na esika moko spirituellement. Yango okovivre une nouvelle vie en Jésus-Christ, et puis okosala ba exploit, et puis remplir mission pe vision na yo malamu na mokili oyo po ete makanisi na yo ezali kotalela nkolo Yesu wana na vie na yo ndeko. Na lobi na sengi pe loboko ba oyo baza kolandaka biso, bazali komonaka biso, bo s'abonner, bo partager ba vidéo oyo et pona bato mosusu bayeba pe bo komela biso, et puis to natindeli bino lisusu mbote na pokwa na lelo. En tout cas to komi na mikolo oyo ekoya, God nkola za lokumu pe na salue bino nyonso bolandinga bozwi temps oyo pe bakolanda ba vidéo oyo na kombo na Yesu Kristo. Amen.